Na balandi nyonso ya Congo Suisse Télévision oyo bozoya na biso partout place bozali na monde entier, Europe, Amérique, Asie, Océanie, na Afrique, Kinshasa awa esika nini tozwami vraiment Congo Suisse Télévision lelo abombelaki bino micro baladeur moko oyo bokolanda yango vraiment malamu mingi pamba ete totambolaki ya solo toyokaki sango oyo ezali vraiment kopesa pasi na bakongolais nyonso ezali sango ya liwa ya Papa Lutumba. Yango wana équipe na biso mobimba elongo na Eric Monstre o azali na sima caméra tokomeka vraiment lelo kobeta lisolo ya Papa Lutumba par rapport ya musique na ye par rapport ya oyo ya zalaki pona ba congolais. Yango wana vraiment lelo nazali na sengo mingi ya ko présenter bino micro baladeur ya lelo tokolobela 100% Papa Lutumba ya solo. Papa Lutumba azalaki icône munene na kati ya mboka na biso, azali mutu oyo apesaki azalaki kosala honneur ya musique congolaise partout dans le monde entier. Mais lelo après liwa na ye nini ekozala il fallait déjà kutu corps na ye eya na Kinshasa, mais jusque là na corps na ye comité tozali kozelango ba artiste musicien, ba artiste comédien, biso ba journaliste, ba tout nyonso oyo balingaka musique ya Congo vraiment baza na pasi ya kolela Papa Lutumba. Yango wana tokomeka lelo kotambusa micro baladeur pona bato bazali kolinga mingi Papa Lutumba balanga nzembo bazali kosepela na musique na ye oyo ezalaki kopesa ba conseil musique na ye ya malamu ayemba ba insanité te. Vraiment tobungisi icône na mboka na biso pe à ton âme Papa Lutumba Simaro. Vraiment tokomeka elongo na équipe mobimba ya Congo Suisse Télévision, Eric Monstre na sima ya caméra tokomeka kotambola pona kosolola na ba oyo balingaka Papa Lutumba, tokomeka kosolola na baninga oyo bakolinga kopesa maloba na bango par rapport ya mort ya Papa Lutumba. Congo Suisse obi ke nazu grâce ya kotambola na ba site belé penza bipai na bipai mais na sepeli mingi ke ezana bana mboka oyo bazana bolingo mboka tala cadre kitoko ba offrir biso au sein les missions allées à l'aise. En tout cas promoteur ya Congo Suisse bravo ya mboka na biso. Et puis na sengi na bato nyonso on a besoin de communiquer au pèse information na yo na ba norme journalistique na ba journaliste solo sans tendance, sans couleur, sans biloba loba, sans lokuta, bisala sala. En tout cas, je vous demanderai, bon à Congo Suisse, c'est la classe, c'est la qualité, non flatté bangote, pesa genre nangate, malamu eza malamu, mabe eza mabe. Pour le moment, Congo Suisse. Des Congolais qui fonctionnent avec des Congolais, qui fonctionnent pour les Congolais, qui travaillent pour l'intérêt des Congolais et pour l'intérêt du Congo. Voilà la chaîne vers laquelle je vous oriente, vers laquelle je vous guide, vers laquelle je vous demande. Merci beaucoup Congo Suisse pour m'avoir ici et je pense que avec eux, comme vous avez constaté, le débat est ouvert, sans exclusif et j'encourage tout le monde qui voudrait bien. Papa Lutumba azalaki musicien moko na mboka na biso ya munene na yebike na époque oyo ya Papa Lutumba yo pozaki déjà tokomeka omeka weseso pona yo Papa Lutumba azalaki nani na yebi nangango te yango na yebi histoire na yete otika koyoka ta musique ya Papa Lutumba te na binango pete donc oyebi Papa Lutumba te na yebi ye kana yoka nde basango na komona ye na ndenga banda yoko beta musique na franco. Moi souvenir ata moko ya malamu par rapport ya musique na ata moko kaka oyo na lobi na sala ki ambiance te moyen na yeba point de vue na ye banini na ye na yebi yango te pona zananga ko non ko yeba musique ya mutu ezaka te ke ko sala ambiance parce que alekaka na télévision o ba nyonso ba awa te ndenge na zolo bana kolele kisasa te na kolele nde na mboka na intérieur na ye na Congo mais na intérieur na ba Congo. Donc musique à Papa Lutumba pe koma na ba Congo ekoma me na banda ko sala nini te bon na banda ko kota pe babar te moni yango na zolo bande na sala vite. Merci beaucoup papa pour la réaction na yo papa lobi ke ye atika ko sala na ye ambiance te
atika koyoka musique ya Papa Lutumba te ebe kaka Papa Lutumba lokola musicien nyonso ndenge bazobeta na Franco makambo point de vue na ye ya nini nayebi na ngango te tokomeka kotambusa vraiment micro mpona koluka bato bayebi mwa histoire ya mboka ya musique na biso bato bayebi mwa lisolo ya Papa Lutumba akoma vraiment bachanson ebele apesa bamisien ebele na mboka na biso bayemba tokomeka koluka mwa bato oyo bazali na mwa boyebi sur Papa Lutumba nde tokomeka kotambola mpona koluka bango bapesa bapoint de vue na bango rapport ya liwa na ye vraiment tokomeka kosola na papa ameka koyebisa biso parce que azali congolais donc il faut ayeba Papa Lutumba. Bonjour papa. Bonjour maman. Bandeko bazolanda yo na nzela ya Congo Suisse Télévision balingi bayeba kombo na yo. Kombo na Rodrigue Munoki. Papa Rodrigue tozosolola à propos ya Papa Lutumba. Papa Lutumba ya solo azaki mission munene na kati ya mboka na biso akoma banzembo ebele oyo toyebi. Vraiment lelo Papa Lutumba azali lisusu te en vie akufaki il y a quelques semaines passées mais vraiment tokomeka kosolola na yo mekoyesa biso yo ebaki Papa Lutumba na temps nini na musique na ye nini oyo esalaki yo vraiment oyeba po oyoka musique na ye. Merci mille na question posée nga. Papa Lutumba na ebaki en tant que azali guitariste. Anobete pas Luambo Franco na OK Jazz. Après Luambo tanga kufa ki ba otiki les responsabilités ya OK Jazz. OK Jazz n'époque wana esimbaka penza te. Yango akreaka bana OK. Bazalaka ba Madilu, ba Joski, ba papa ya Babindombe. Après cela, on a composé mon chambre ebélé. Comment mon chambre ebélé. On a yebié que Azaki grand écrivain. Azaki peut mutama cessé quoi. Autour de Tozwara Félix, Vénancio Félix. Moi la matete. Nde Tozwara pe Papa Lutumba. Papa Lutumba Azaki penza supérieur na bango nyos to lokam. Azaki lokam monument quoi. Monument la musique na congolais. Na moni vraiment aux ana moi histoire muke ya Papa Lutumba. Est-ce que vous avez un nzembo moko ya Papa Lutumba oyo sepela nango makasi? Na sepela banzembo ne nyonso banzembo ne nyonso to bena na sepela nango pe makasi. Po banzembo ne za bena éducatif. Sozo yo kango penza ezoteya. Nzembo minga ndo pesa ba Carlito, ba Pepe Kale, Mbiliabel, na mise bele pe ba yemba pe banzembo na bena. Lelo Papa Lutumba zaki lokwa icône na musique. Ah Papa Lutumba zali sous-souté. Pona yo nani ako remplacer na musique ya Congo? Na mona penza azate po ba grand élément ba souté. Ba grand élément ba musique congolais ba souté. O penza ko remplacer penza beta pa musique penza za penza éducatif. Na mona penza te muta ko za moi mukie eza Félix. Félix po anze moneso meko landango penza bien eza penza ya bêtise penza tena ready. So penzo quand on pensa au senti penza ko yo kamine maté ezoté ya yo peso peso penza courage ya oluka vie ya ou débrier quoi. Lelo Papa Lutumba azali sous-souté vraiment eloko nini oyo senga na l'état congolais pe na bato nyonso bazo sala organisation ya matanga ya Papa Lutumba parce que azaki vraiment icône musicien munene na mboka na biso pona ko honorer malamu yo ko senga nini. Na osenga organisation za malamu po tomonaki papa mbakufi organisation za kipenda mwa bien tomona nani ya mission nani tabulei organisation za ki bien mais batu babande koloba penza boye ba mission misu ba regretter penza na organisation ne eloko na asenga na gouvernement na biso organisation za ka bien mutu nya surtout akoye bembe ana dans la certifié ay ba paye ne bembe ya monument congolais. Ouais. Vraiment merci. Est-ce que tu as moi a capella ya mwanzembo moko ya Papa Lutumba pour ça la plaisir na batu bazolanda biso na monde entier na Canada docteur Christelle Cardio depuis Canada azolanda biso ingénieur Bravo Wawa azolanda biso baninga nyonso ba na France batutu bazolanda biso na Europe mobimba a pe na Afrique na Kinshasa. Moi a capella mukie parce que na moni vraiment aux ali na moi connaissance par rapport ya Papa Lutumba. Nzembo banzembo zebele opena
openza yembaka penza ayimbi mokolo na kokufa kake ekobeta tipa tingo olobelaka bato maloba na ngai ya suka moto na ngai bakamata basala molima soki mopaya ye balobela ye sango bambanda bakosepela basinga na tiki bafami bakosepela biloko nga na tiki binemi bakoloba apusaka lofundu ebembe ya soso matanga te nalangwa nzembo nalangwa makambo mabele. Vraiment, papa, merci beaucoup. Merci vraiment pour l'intervention à propos du sujet à papa Lutumba. Qui a capella de Konabiso Mobile à Célibiso. Nous continuer micro baladeur Nabiso pour nous consoler. On a banakin à propos de papa Lutumba. Vraiment, mbote mingi maman to kutio awa na kati ya terrasse na yo. Vraiment tozo tambusa micro baladeur pour nous obeta lisolo ya papa Lutumba wazaki musicien munene na mboka na biso icône. Asia kokufa depuis mikolo uto leka. Est-ce que oyebi? Oui, nayebi. Oyebi comme na comme musicien muné ya mboko. Est-ce que cause atana souvenir mon côté par rapport à papa Lutumba? Oui, ezebele ata banzembo kitoko, papa ba se retrouvaka ming na terrasse na ngai. So nazo betango vraiment ça ba tout bien. Siko papa Lutumba zali susute. Est-ce que Moutouni a remplacé Papa Lutumba. Après Papa Lutumba, musique à kitoko bon toyo kango lisusu. Ah, toyo kango te tondo kaniseka la banzembo na tellement que baba so mutakufi ba œuvre tikala tondo ka kana ba œuvre na ye. Yo ko senga na l'état congolais nini par rapport à ba funérailles na ye. Ah, wana za mutu munene na mboko yo. Aza vraiment mutu munene, faut honorer vraiment. Faut honorer. Il faut honorer Papa Lutumba nde mama lu. Est-ce que tu as moi extrait ya morceau ya chanson moi Papa Lutumba oh yo yebi. Abanzembo ne olingami bomba mai na yo ya miso okolela masumu na yo na boyi bon na bien vraiment bien. Merci beaucoup maman pour l'intervention na yo. Tozo continuer micro baladeur na biso pour na kotambusa kozwa vraiment ba congolais ba congolaises oh bazo pesa intervention par rapport à mort à papa Lutumba et ça la passe vraiment. Est-ce que tu as sous musicien local aé tu as sous guitariste local à papa Lutumba na mboka na biso akoma banzembo ebele obisino toyebe édifier éduka ba masse vraiment ezali vraiment mawa mingi mais micro baladeur ezo continuer pour na kozwa intervention. Maman, bonjour. Bonjour, Yaya. Vraiment, micro baladeur na biso tozo tambusango pour na kolobela sur papa Lutumba. Oh, azalaki musicien munene na kati ya mboka na biso akufaki déjà na ebité se oza informé. Bon, na yoka ki papa Lutumba zali sur tatika biso. Papa Lutumba déjà tika ki biso quelques semaines déjà. Mais est-ce que oyeba ki est lokola nani? Nayebaki azalaki papa moko azalaki moyembi monene kati na mboka na biso. Papa Lutumba azalaki moyembi monene kati na mboka na biso ndenge mama alobi. Est-ce que maman ozalaki vraiment kolanda pe musique ya papa Lutumba? Bon, na omoni na TV mais nazwaka nanga batante vraiment ya kolanda banzembo wana. Na omoni papa Lutumba yeyo. Nayebaki na télévision to omoni biso nyonso mais koyemba vraiment. Donc ata nzembo na ye moko oyebi te? Na oyeba te mpo nayebi banzembo wana te nakotaka na banzela wana te banganda nazalaka te na oyeba ndenge nini so tuninga yemba nzembo nzambe nayebi nga aza mu Yesu. Mama alobi ya solo ayebi kaka banzembo ya Yesu mais papa Lutumba azalaki moyembi monene na kati ya mboka na biso asili kobungisa milimo eleki quelques jours mais soki lelo leta na biso par rapport à la grandeur ya papa Lutumba yo ko senga nini pona ba funérailles na ye ba honorer na façon nini? Ba honorer vraiment pour ça que papa moko bon na yoka ke bana ko kotoiser na ba musicien misusu en tout cas ça qui bon vraiment ai papa moko bana côté ya na ba musicien misusu net ba wera ba fere ba jibe ndé na bana ko yoka ai papa moko bana pesa ba conseil mingi. Vraiment maman a vraiment na ba information ebelete sur papa Lutumba ya zali ba information mingi po na makambo ya Yesu mais tokozwa papa awa na mupandi oyo ye akoki koyeba kozala na mwa histoire mukie ya papa Lutumba. Bonjour papa, kombo na onani? Bonjour maman, kombo na nga monsieur Roger Kalombo. Papa Roger Kalombo ya solo vraiment linette na Kalom. Linette na kitoko makasi na moni vraiment oyokaka musique.
Oui, nayoka musique depuis bomwana. Nakoli pe na quartier ya musique. Ah, vraiment papa koli na quartier musique. Donc okoyeba papa Lutumba. Nayebi bien bana bomwana. Oyebi papa Lutumba donc okoli na musique ya papa Lutumba. Nakoli na musique ya atake ba vie tukoli parce que tango ba misina bango bazwaka John Poitanga salaka nzembo liboso biso zaki pembeni na matongi. Ti aseleki nzembo ya kadima tozaki bana mike to kola mais tozaki koyoka quand même tebeke zaki composition ya vie masi apesaki ba yembela. Donc depuis pour moi na toyebi que c'est un grand poète, un grand compositeur. Papa Lutumba akufaki déjà mais lelo musique na biso bayembi lokola ba papa Lutumba bakei ba papa Wemba bakei ba King Kester bakei ba grand ya musique congolaise nyonso bazokende vraiment musique na biso monte ezokufa. Bon toyebi lobi te nzambe na yebi lobi ba oyo pe bazana mwa lokolo bazo mekola bango bazali mais à la ligne où vont les choses toujours mona que toujours perdre ba qualité ya musique ya kitoko ba viona bazali ko sala ba o bazo ya sikoyo bon nakotanga kombo te mais soko te beteli na bango na ba vie wana mwa différence za makasi écart eza vraiment na composition na yembeli malopo ba viona bazali ko pesa ba toli pe bazo te ya batu na banzembo. Alors pour na biso ezaki parfois likamo ko leka na ndako bi o say référence à nzembo moko ya ayembaka boy déjà comme si apesaka bino za toli na mateya nae mais on sait qui attention tout likambo ye on se rappeler que ba yembaka boy donc à lui vont les choses ceux qui ba oyo bazokola bakozana mwa idée ya komekola ka bango ekozala mwa kitoko. Vraiment merci papa pour na maloba obakisi pour na à propos ya mort ya papa Lutumba. Mais est-ce que vous avez un souvenir ya nzembo na moko soko yo kiango vraiment au sepela na makasi? Ba souvenir les ebele pas ça ba nzembo ebele kitoko. Ba souvenir les ebele. Mais ezala nzembo mususu yo tango to kola to yaki jeune nzembo ya imaka ya Jompo ya yembela kayona ya kadi osalaka succès. Kadi na pesa ki se motema maman et bien on a banzi peu. Oui na bien mais non c'est pela yo c'est la biso moi te na mongongo no kaka meka pe bala batu bazolanda no monde entier boss na ngai John Simao na mama Misha na Switzerland boss Masaka na Switzerland mon ami personnel Joachim Ngwala monsieur Chikungunya azolanda émission oyo vraiment moi arcapela mukie par rapport ya nzembo wana ya Kadi. Nzembo Kadi bon nebiso e bandilité pour ça fait des années mais mon ndem noko kubeta eza lokola asenga ki conseil avant que ne voyage tant ozonga na yako kuta yo ayemba kyonde ko tsongo na moi mélodie bon na moi mélodie malobebele kimi bon na moi ndambo ayebika ke Jompo ayemba ki abiki tanga mingi Kadi na pesa ki se motema mama Kadi na pesa ki se motema donc c'est-à-dire apesa ki motema yo ono zali ko kena maboko ya mutu mususu esala ki mwa pasi makasi vraiment nzembo wana mingi bato ya bolingo balinga ngo makasi ezali nzembo mo malamu vraiment merci vraiment na papa pour l'intervention na yo à propos ya mort ya papa Lutumba tozo continuer micro balader na biso pona koluka bato mususu bazana mama loba ya koloba à propos ya mort ya papa Lutumba Simaro. Tokuti bandeko na biso awa ba jeune ba fandi tongi toyeba papa kombo na onani? Kombo na nga Olivier madame. Papa Olivier, est-ce que okoki koyeba que papa Lutumba c'est kotika biso déjà? Oui, na eu papa Lutumba en tant que poète na mboka oyo pe asali mingi. Bon déjà ba musicien belé pe oya âge nanga onga na ebité mais na yo kaka banzembo makambo ebele sérieux et puis nga benano na fanatique na epo na landaka banzembo na mingi. Bon yo en tant que fanatique ya papa Lutumba vraiment papa Lutumba asisai kozongisa molimo na depuis quelques jours déjà mais souvenir nini oza nango par rapport ya musique na ye? Bon souvenir nga na zananga papa Lutumba ezebele ezaka mpona ba composition na ye
eza éducation pour na ngai naza na banzembo na ye belé na landaka par rapport à vie actuelle eza lelo surtout na makambo ya bolingo ya bana basi ba composition na ye puis éducation donc souvenir o nga naza nango eza par rapport à ba composition na ye nde souvenir naza nango banzembo na ye belé ayemba na lingaka ngo mingi pe air moko edifiaka nga na ndemo mpe eza na banzembo oyo ayemba okoyokaki eza banzembo ya mokili ndenge tolobaka eza bamusicien chrétien na bamusicien ya monde mais mpo na ye banzembo na ye mpe aire moko okotyango boye ozoyoka neti kaka oza na église ozomona nde basouvenir wana naza nango aki banzembo wana eza vraiment touchant eza banzembo ya bien. Estce na ebembe ya Papa Lutumba okozala nakozanga te nga kutu na sena tofandaki na bamasa nayebisaki bango ke nga ndenge eza na jour ekokoma awa nga na kosala toutes les efforts nakende kuna na assiste yango mpe nakozala wana nakozanga te. En tant que fanatique ya Papa Lutumba, en tant que Congolais, okosenga nini na l'état mpona bafunérailles ya Papa Lutumba? Bon, en tant que Congolais mpona Papa Lutumba nga na kosenga kaka na mboka oyo asali mingi oyo asali grandeur na ye wana tomona yango jour wana donc tellement ke na Kinshasa matanga ekoma neti place mobo ya loyenge place mobo ya barencontre nini ya badésordre mais mpona Papa Lutumba na respect na ye oyo nga na kosenga na bajeune neti ngai mpe bamikolo neti biso jour wana respect ezala funérailles wana ezala mpe na kimia makasi ti début nango ntina suka to honoré ye vraiment tolakisa oyo ye azalaki tolakisa oyo biso toza te mais tolakisa oyo ye azalaki mpo tokolobaki aza mutu moboya kodiminue te na oyo ye asali na mboka tolakisa vraiment oyo ye azalaki grandeur na ye wana mpe na funérailles wana tolakisa oyo wana. Na banzembo ya Papa Lutumba est-ce que oza ata na nzembo moko oyo olingaka mingi oyo okanga? Eza ebele nalingaka vert cassé nalingaka maya nalingaka eza banzembo ebele mabele oyo pepe kale ayemba dernièrement fere akomelaki mpe fere nzembo mo boye nalandaki yango mpe nayebi yango nalandaka yango makasi naza na nzembo na ebele ngo nga nalingaka mpe nayembaka yango aire mo boye. Est-ce que koyembela biso ata morceau moko ya maya? Maya vraiment oyo kanga oyo nga nayebi neti obeniti ata ya obeni boma mai na yo ya miso yokolela masumu na yo na boyo simba nga na nzoto maboko na yo matoni makila ya motema na nga yozokisi yotubi nga ndeko nga kende basukola yo maboko epa na sango na obeni te oma wana nde nzembo wana naliwa makasi. Vraiment merci beaucoup na bino nyonso baebolandi émission oyo. Merci mingi na bandeko bazolanda nga partout dans le monde place bozwami bouti kolanda wana intervention ya ba congolais ya ba kinois oyo ba yokaka musique ya Papa Lutumba oyo bazali kolinga Papa Lutumba mingi. Après mort ya Papa Lutumba nani akozwa relève ya musique na biso na Congo awa? Après Papa Lutumba famille na ye kozala ndenge nini? Après Papa Lutumba donc continuité ya émission oyo bokolanda ngo na prochain épisode il y a 100% Papa Lutumba tangu matanga na ye kozala sur place vraiment na ko pesa bambote mingi na ba nyonso balandaki ngai esika nini bozwami LB Laetitia Bomasi président Océan Mutambu Eric Monstre derrière la caméra Joachim Ngwala na bandeko nyonso boza na France na Belgique na Suisse boss na ngai John Simao na mama Misha vraiment esika bozwami ba salutation ebele tokomi vraiment na fin ya micro baladeur na biso na kopesa lisusu mbote mingi na mama na ngai esika jali maman Timba na batu nyonso balinga nga ba fan ba partenaire nyonso batu ba soutenir nga de près comme de loin. Christelle Timba, Natacha Mambengia, donc vraiment na bosani binote bino nyonso bolinga nga bo continuer toujours ko s'abonner massivement na Congo Suisse Télévision émission na bino terrain neutre bokobanda ko zwa ba information à la source à la une à jour par rapport à ba information ba actualité nyonso les kana Kinshasa. Quant à moi je vous dis merci, bye bye.